Omoni Mumweni Bunakene Kombo na ye Junior Mbosso Koyaki azali na kati ya la police soki eza na bakonzi bazotya bana na armée te na la police te utala uwobeto mokonzi Mbaku azosala mosala makasi na kati ya Kinshasa ye mutakangaki babandio bazalaki oboma bato ye mutakangaki bato basalaka mambongo ya dolari ya mabe baimage bomonaki na bareseau sociaux mutala unuta asala isalo Junior Mbosso mwana Kambos soki mutatuni bino mukonzi na bino est-ce qu'ataki bana na armée mukamba Junior Mbosso kete Kobeti maboko Junior Mbosso Bête maboko pour le patriarche s'il vous plaît. Bête maboko s'il vous plaît. Luka ezala esika te o mikolo nyonso abandi bakoti na butu batata balala te bamama balala te bajene totika biloko wana Sakola papa, Sakola. La paix vive. Vital Kamerhe doit mourir. Est-ce qu'on peut porter la plainte dans l'action pourquoi il faut tout faire? La Haute Guinée a dit c'est la vérité. Vital Kamerhe doit être condamné à mort. Nous n'allons pas nous cacher et nous n'avons peur d'aucune plainte, d'aucun engagement. Il y a procédure judiciaire, on n'a pas peur. Si vous trouvez ce que nous disons d'infraction, mais c'est que Kamerhe sort de Mayele. C'est comme ça que Bazoloba. Il faut éliminer ces gens-là soi-disant des traîtres. Moutoualiboso Vital Kamerhe. Ici, je lance un appel pathétique à Vital Kamerhe. Je suis en totale contradiction dans beaucoup de choses avec Kamerhe. Vous connaissez ma position sur Vital Kamerhe. Mais ce type est en danger. Toute la campagne que vous avez vue, que ces gens ont lancé là, toute la campagne de SAP, tout à Kamerhe, tout à Kamerhe azali pion ya opposant. Batiela bison ensemble. Celui qui donne des informations même au M23, même des stratégies. Il y a liboso na parlement, c'est Vital Kamerhe. Il y a mis balé batulu. Lukwe waba. Waba toi lukwe. Mouye. On est en train de recruter des jeunes Congolais. Balatsi bango basokoto. Dans la précipitation, batako tinika bango na front. C'est de la chair à canon. On n'est pas prêt. Laissez-moi parler, je vais vous dire pourquoi. J'ai les images. Allez sur Internet. Collègue Lemelemba. Oui, président. Collègue Lemelemba. Oui, président. Tala, collègue. Oui, président. Nyonso ezalaka théâtre te. Pardon? Nyonso ezalaka théâtre te. Président. Non. Nassine a remarqué, je suis un député, vous devez me laisser parler. Vous êtes un député? Je ne dépends pas bon, de vous. Je vous retire la parole, allez-y. Allez vous asseoir. Vous êtes un député, Non, allez vous asseoir. Allez vous asseoir.
Il y a une manifestation, il y a sensibilisation, il y a président Bosso Azali, les cadres de la carte, il y a Grabal, il y a sensibiliser le monde du Nord. Donc, il faut que je sois par rapport à la sensibilisation président Bosso Azali, Baoba, il y a Grabal. Bino oyo bosambelaka balobi esengo na oyo azali koluka kimia mawa na oyo azali koluka kopanza bato oyo azoluka liwa ngonga abengi bato awa mpona kopesa kimia oyo akenda kobombana na se ya banzete akenda kobombana mpona koya kopanza awa ngongo nazoloba na yo tozali bamfumu ebele mabele ebandi korefule makila ya Congo ebandi koganga butu moi na monde mobimba ezali na peye ekufisa bato lokola na Congo te bazotanga ba million. C'est la première fois. Namoni président Bosso wana soki tocheki président par azali mfumu ndenge omoni biso awa nde abwakaki mbela mpona grand bandundu soki ozoyoka bitumba eza na est na west mpe bitumba ezali chaque jour mubondo azokata basi bana koluka nano mfumu aza wapi babomi nde kobungisa identité ya bakongolais lelo présent oyo tozosala lelo mpona fitwire présent soki ebebi fitwire ebebi biso lelo babengi biso bamfumu po pase babongisaki lelo nde tolati bachapo biso lelo oyo présent oyo tozali soki tobungisi lobi bachapeau na Congo ekozala te mutu nyonso akokoma congolais e biso awa bachef omoni tolela butu moi mboka lokola Congo carte d'identité eza te mpona yango bino bafumu na biso ozali kosenga nini na tata mokonzi mwa ekolo mpe na président Bosso oyo aza litoi ya chef namoni na article 207 ya constitution elobi coutume eza reconi bino oyo bato ya baveste bato ya bacravate boyebake coutume eza reconu na kati ya constitution na carte d'électeur nabengi yango eza identité mais pozwa yango bakotuna yo groupement na yo nini nde biso me nga bakotuna ngai te ke policier na yo nini ou bien ministre na yo nini te yo nde okotambola na carte ezala ya soda ezala ya ministre ekozala bien mentionné ya kokoma groupe nde identité ya moto soki lelo ozomona bakarte d'identité eumeli babengai biso 5 chef tokendaka balakisi ndenge ekobima bakomaki clan te nde tolobaki soki bokomi clan na kati ya na carte d'identité te botika na bino mutu nyonso awa aza mwana Kinshasa kinwa me tuna ye clan na yo nini Rwanda awa kinwa Burundi kinwa tuna ye clan na yo nini bato bazali kokufa pasi ezali na ba chef de clan bango nde baza na bato oyo basali Congo ezali formé na ba clan sans clan sans Congo sans président lelo toza na président avec tout le respect babengi ye Félix Tshisekedi me batuni ye aza o muluba mbokani munkwantombo identité soki okoti na carte ya Congo ya baluba okokende komona munkwantombolo okokende te kabeyaka mwanga te groupement mupomba
omoni baluba oyo bakwa ntombo nde identité ya bato. Ngayo nazoloba chef Kisumpa Mandeke nazalaki conseiller ya Grand Bandundu ya Etienne Kisekedi yo yebi yango bafoto ezali atangisaki biso lolenge nini Kongo ekoki kotambola te sans bachef coutumier et Kongo ekoki kotambola te sans tradition ya batu. Lelo yo comme ozali na église songolo boye bolie bomeli bolobi sans effet à la coutume. Nani pasteur a chanja ndenge mama abota kamwana abanda akoma kobota na munoko comme coutume toboy. Mboka nazo yebisa bino na kati ya monde pays moko te ezali développé na église te. Ba pays ezali développé na culture na bango na coutume na bango. Mais pays moko te ezali développé na église. Président Mboso ndenge omoni ye wana soki tolongoli ye kazaki ya président chef coutumier. Chef coutumier. Abengaki ba chef ya Grand Bandundu. Wango Kwilu Maindo. Balobaka bobeta mwana mutu egogo tata na ena mama na ifale bapesa yo permission. Ndenge abeta kilokole lelo na koloba boya ndio monito zoya. Gouvernement congolais banda tolongwaka tokendaka indépendance badotana no ba chef coutumier na valeur na bango te. Soki bacha biso na valeur na biso mbele pasi oyo ezali te. Lelo ngai chef obengi ngai c'est mon chef. Yo na voiture nga na so tya loboko. Naza chef te. Yango wana bokolia bokomela biso soki loboko kaka na litama mama okozala na ba milliard okolia sakiza. Epai na biso baloba kakala mwamu bambuta bachichi. Ato moninga na makwanza. Bakoko nde batika. Totondie boton. Toye lokola ba plier na ye. Lokola te ba plier na ye. Oyo akoloba ekota na matoi moteme ezwaya. Natondi bino chef momo tuna na ekotuna qui ministre ya transport Jean-Pierre Bemba akende kuna ngambo ya Kikwiti mpona kolalela matali mobondo ndenge bandeko bafuba kokufa kuna kasi ye alobi moto oyo azali derrière affaire mobondo wana ezali Joseph Kabila ancien président na biso ya Congo bino bachef coutumier omoni yango lolenge ndenge. Papa nalingi natuna yo na parlement combien de chefs coutumiers omona akuna ou bien na Sénat ezali na makambo moko balobaka politique oyo azosala politique tata na ye chef coutumier yo journaliste tata na yo chef coutumier policier soda président tata na ye chef coutumier question wana otuni ngai lokola opesi ngai mbeli na mikata lokola eske okoki kopesa tata oyo azali na mwana na ye kulo na opesi ye mbeli kata ye mutu akokata ye? Réponse na ngo yango mbasi ya mutu abebisi makambo mboko oyo kosaka nga bongo te mbaso keba okase te mpo naza président ya assemblée ke na kobondela yo mbasi yo keba non nga mpe naza mobali mbaso naza mobali mbaso yo luka nzela